Ma Mission TV, le miroir du monde. Est-ce que le parquet est capable, le parquet général est capable de convaincre sa ministre Kuna? Coalition na biso INC IDPS oza na kaona biso na Nairobi au mboka ya vite quand même 2023 à uzala candidat. Donc tout ça bomoko, tout ça ensemble parce que ceux qui INC échoué et échec IDPS. Le parquet général n'est pas compétent pour siéger sur cette matière. Parce que le dossier n'est pas provincial, le dossier est national. Ceux qui les dans la situation où peut-être un message, il y a sorti de Sama il bosse ministre, n'est pas dans son rang Que le président a sali à l'aise, tout ça c'est l'invitation. Corriger. Expliquons clair. Mon canana adresse au Bachaki, et ça adresse avec Kati. Dato Bachaki, Bakene, Pote, Bayokae, il y a qui date moi le côté c'est le cas déjà. Mais là, on va que boyibi. Ezali dossier dans la justice. Kolukaka koloba makambo te, soko zana ba prévité. Tozali ko soutenir président de la République. Mandat o ezali ya INC IDPS. Ezali mandat na biso pouvoir na biso tozali. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbote na bandeko nyonso obotala biso partout dans le monde na chaîne Nabino Obolingaka Ma Mission TV chaîne à référence. Merci vraiment na confiance nyonso bopesa biso na actualité nyonso tolar sabino o elekaka na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Alors lelo Ma Mission TV tokwei na INC parti à VK Vital Kamerhe o azali directeur ya cabinet ya chef de l'État. Lelo naza na maître Basile naza pena Douglas Tuleng nasi kombo mesano torosana bango pona makambo nyonso ezali koleka ndenge ba pesaki convocation et pas ya Vital Kamerhe na niveau ya parquet oyo ezali na limité 4e mairie. Lelo tozana bande kwa INC po ba éclairci biso na makambo nyonso oyo ezali koleka. Mbote mona mboka Douglas Tuleng. Mbote ndeko Martin. Boni santé. Santé malami makasi kolekando moni kanza mo batela biso. Tozaka na kati ya parti biso INC toujours pour na travailler. Omoni ki INC ils ont ba ambition moko ya minene qui tout le monde appelle les jours avec tout le monde ba jeune ba au cadre de la partie. Donc moi INC tout se préparer makasi pour na base électorale na biso la présidence provinciale et puis ainsi de suite. Donc toujours sensibiliser ba toute population papa maladie ko mingi. Faut aller kenge, toi là 1 mètre, tu vas donc comme il bat la porte bokono et zabisouté. Alors Mbote maître Basile Mbote toujours. Mbote Ndeko Martin. Alors santé boni pona moni lelo déjà bozana ba veste comme habitude bozara déjà bongo c'est que avant toute cette émission il faut d'abord ba santé na biso ezandenge. Santé ça nango malamu mboka na biso ezali na maladie, tozali pe na état d'urgence. Maladie ya c'est ça ya solo. Ils ont vu la Kinshasa, bah résultat à Souka, bah ils ont déjà 180 cas déjà, 18 morts et zali pasi mingi ko mona ke bande ko na biso ba Congolais bazoku fana maladie. Tomi batela, to sukola maboko, to landa ba mesure oyo mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesi biso na ba autorité à OMS mais sans nous wana to na biso bien président national Vital Kamerhe sana bien. Secrétaire général Aimé Bojina Batoubanso, porte-parole Dr Sele Yemba, maître Gabin, autorité Banso ya parti, tout ça na biso malamu, tout allons observer ba mesure oyo mokonzambo kazwaki parce que nous en état d'urgence makamwezo tambola baramte. Olobi tout ça na veste lelo ezandeni, mais tout ça na veste chaque jour. Nous sommes quand même au pouvoir quand même. Eza nango. Mon veste pour essayer santé za pega bien. Santé za nango malamu yango ombengi bisibiso po to ya kopesa pe information par rapport à maezo de Kanamboka. Yango tondimi pe invitation na yo to ye awa pona to ya ko éclairer opinion par rapport à ma question oyoza ko fâché na kati ya République précisément na bila Kinshasa. Alors merci vraiment bouti koyoka maître Basile nenga lobi santé ezali malamu bokipe Douglas Tuleng ndenge pe a éclairci biso santé ezali malamu. Alors to banana Douglas Tuleng to bando sala bwepo ba éclairci biso partout dans le monde balanda biso. Alors moi na mboka Douglas Tulengi lelo to koyi na INC to yaka déjà soki likambo ezali toujours na mboka na biso avant to kota na makambo ya VK ya moi na mboka Vital Kamerhe
na mboka na biso maladie oyo ezali déjà ko déranger na ba mikili nyonso ba mboka nyonso. Mais na RDC c'est comme si ba doute ezali batu bazondima pete ke maladie oyo ezali batu balobi bo éclairci batu il faut bo ibisa batu est-ce que maladie ezali solo na mboka na biso to ezali te po bakana biso ndenge ezali ko bakisama batu bazo comprendre yango te dalingi o éclairci batu est-ce que maladie vraiment na mboka na biso ezali na kolona éclairci population éclairci peuple congolais maladie na mboka na biso ezali même si hôtel na kati ya Bible na Psaume 91 verset 5 à 6 au moins les gens nzamba ana koloba déjà par rapport à maladie yo au moins la peste kozala maladie moyo ko bima kozala contingent no molia maladie ezali déjà na kati ya mboka na biso bato baza ko kufa maladie uti libanda ezali na kati ya mboka biso te mais biso au moins la ba mois tu koleka janvier décembre novembre to bela ba kozo somo ya grave même nga na belaka na kimaka siège na ngape na dae mais nza masanga grâce na bigaki c'est tout temps la boy maladie ezali parce que to so émission pe wa na bon zo batie ezunga mais nza mabati la biso ra ba passer ba lobaka o ba ndeko ba lo mingi eza ene yango ya ko bondela pona maladie o ko bondela po mpepo yo ata to meli ba kisi to se protéger mais nzambe asunga biso pour la maladie o bato za ko kufa déjà au moins to na 180 déjà cas il y a des belés il y a déjà 18 décès il y a déjà bato kufi ba des déjà mais oza na posa ma bibembe bato ba kufi aki na bopitio oyo eza bien disposé bagi na cinquantenaire bagi na clinique ngalema na hôpital msusu bakomona bato bakufi to bato baza ko belo baza internet bakomona bango mali na kata mboka na biso ezete sala aventure te. Alors maladie na mboka na biso eza poto sa aventure te tozali na ndeko moko oyo pe bakangaki na maladie ya utaki poto oyo pa déclaraki pa ya papa Molière alobaki bandimisaki na makasi ke andimaki abiki na maladie oyo azalaki na maladie oyo te toyebi te information ya bongo na kati ya mboka na biso parce que na bamboka mindele tozomona vraiment bato bazali kokufa bato bazali kobela mais oyo ya biso eza moins compliqué na kati ya mboka na biso par rapport ya maladie wana likambo communication ezoleka bien te na makambo nyonso nde commentaire na kolanga mana kota na polémique te na papa Molière te aza bapona to saka mingi aza député aza oyo asalaka musala na ye omoni akoma bakomana te pe na ye chaîne non alignée ça veut dire comment ntango ba imaginer legaka même libana mboka des fois ebebisaka image ya mboka na biso des fois pe apesa message ya mboka na biso mais papa Molière mutu na respectera mingi na kota premier papa Molière te ce qui les autres dans la situation ou peut-être message il y a sorti médiatique ça mal bossa ministre ne pas dans mabe ne papa Molière pe le kaka abaleka message na mabe mais le mal na mboka na biso ezali quelque soit oya lobby s'engage que lui s'engage que je ne peux pas entrer dans ce débat là asa député asa papa il faut respecter tant que papa parce que ngape na za mwana devait donc s'engage que lui na ba déclaration oya sala mais mal na mboka na biso ezali ko boma. Merci malade na mboka na biso ezali pe alors maître Basile yo tozongeli ko maître Basile bakangi kombe banda lundi mutakota na kombe te mutabite mais o batu bazali kolela kaka bato bazana ba mapangu na gombe bake somba ba jeton au moins na famille moko we baza 7 personnes 5 personnes bango tout basombi ba jeton pour ba bimaka bazongaka est-ce que kokanga vraiment certains moko we pona maladie ozo déranger biso batu il faut basombela ngo su ba jeton pona okota ko bima nayoki yo outaki koloba olobi na baboka bapaya bazomona batu bibembe bazomona batu na hôpital bamosusu bazondima te ke maladie ezali siko mutu wana azolinga andima ifo kaka ndeko na ye akufa ponde andima kakufi na maladi siko bandeko oyo bandeko na bango bakufi na maladi oyo baleka na bateve pe baloba ubie sala bango esengo kono ngai awa nabungisi leki na ngai to yaya na ngai po maladi oyo maladi ezali siko zana posa omona ba malade oyo bazali nako oyo bazali kobela coronavirus kende na pavillon 6 na Ngalema omona bango kende na clinique quinoise okomona bango oke na cinquantenaire hôpital Anjili oke hôpital na clinique universitaire partout wana ba maladi wana bazali et puis il fallait to landalandaka mingi batu oyo bazali kopesa biso information ya solo lokola muyembe na batu mususu bango nde bazo gérer eloko wana batika ko démoraliser ko propager message moko ya mabe na mitu ya batu bakinois ba comprendre que non maladie ezali question ya confinement ya Gombe batu il faut bakota bapesa jeton to bapesa jeton te confinement ezali pour un avantage na biso tomoni na bamboka bapaya
pour que maladie wana esila basali confinement et puis bayebisi biso ke maladie wana ezotambola te biso nde tozotambusa yango tozala ikenge mais côté biso tozali d'accord te côté ya ke pozwa badge il faut pesa mbongo wana nde tozoloba ke eza malamu te tokoki koencourage biloko wana te et puis korassembler bato mpo bazwa babadge esika moko eza mpe malamu te gombe eza na bainstitution ebele so boza na mposa bopesa bato ya ministère ya affaires frontières boyebi ke non bopesa bango 10 badge bokei na ministère gouvernement provincial eza bien organisé gombe mpona kotambola wana osala pa me 3 heures to 4 heures du temps odépose wana na basekretariat banini wana opesipesi olie ya kobanda koantase bato kotindika kosala boye eza bien te gouverneur tala makambo bien yo na kasongo bino bazogere ville ya kinshasa toza na posa te ya maladi mais confinement ezali mpona faveur na biso badetecte baoyo baza maladi bao mpe baza maladi te tosala kino maladi wana esila mais eloko mosusu tomituni mutuna tolobi boconfine commune ya gombe mais tango tokoevolue ekoka kokoma te toconfine kitambo mais bato bakozala na monga fula bato bakutaka baipene banini bakoleka wapi nzela eza te donc en principe baza mpe confine yango tolobaki fo tosala kaka confinement total puisque makambo wana esila na makambo mosusu mais total wana mpe bozwi ya bato na kolia ya bato eza ndenge moko te na kati ya kinshasa omoni eloko mosusu tokoprécise awa bato banso oyo bazobela mbokono wana bazali na responsabilité ko gouvernement provincial et gouvernement national par le truchement ya président na biso alobaki mutu nyonso abeli maladi wana gouvernement azozwa en charge il faut bato batia na mitu na bango bakisi to bamatériel to bisika kotia bato oyo bazobela bokono wana ezopose problème te le gouvernement a déjà pris en charge biloko wana yango mpe tozali koencourage bato oyo mpe bazali kose manifester mpona kosunga mpe bato mosusu parce que tozali na état d'urgence eza lokola na état de guerre bamouvement to mboka ezalaka na état normal te bato basunganaka oyo aza na mabozwi ebele asungi susu moto mosusu mais olobi ke gouvernement asalaki communiqué ayebisi biso alobi awa ndenge ezali boye na ville ya kinshasa asololaki na bacommerçant bao basalaka biloko wana balobi na kinshasa toza na réserve même ya 3 mois na ville na biso tokozala na problème ya nzala te parce que baboyaki biloko ekota te na mboka na biso na ville biloko ezokota ezouta bandunde euti congo central euti partout mais bazolite nde mpe biloko wana ekita ezala na prix normal mpo eke permettre bato bayeba moya ya kosomba yango et puis gouvernement alobaki akomona nde nini ya kobanda koreavitaye bato mosusu mpo eke moment oyo bato nyonso bazala apese sirse gouvernement paswaki décision moko ya motuya ya koloba ete moment eza difficile tokofuta mai te tokofuta mpe courant te parce que ezobakisela biso bacharge na bamoment oyo esaka badécision moko ya malamu ya koencourage yango tozali kosenga na bato banso bamibatela mpo eke bokono ti ekokende nzambe azala na biso epi tokende mpe liboso. Alors merci Maître Bazine, si bato nyonso bacomprendre na ma mission TV chaîne à référence Douglas Toulengi au Petozane A. Alors, Nangi o éclairci batou. Est-ce que le président de la République Félix Tshisekedi azana kati ya RDC ou bien azana niveau Libanda? Parce que confusion moi zo kota na mitu ya batou babi maladi o ezana mboka mais président azali toujours ko voyager. Non, na kolinga ça peut qu'on là yana mo konzamboka azali awa. Nemto tezi koloba bazo travailler na mona mboka vite kamere aza déter cabinet na e. Ezate yana mo zamboka azali Libanda tango mboka déjà ezana confinement. Aza papa ya bana, aza papa ya famille, faut la pembeni ya bana. Ndo mo ke non mo konzamboka aza na kati nesi wala mboka na biso elongo na population na e, elongo na peuple, elongo na gouvernement mo ensemble, bazala bazotela lolengi ni maladi ana eza kotamba, lolengi mboka na biso eza kotamba. Donc mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza na mboka na biso aza na voyage te. Voyage Douglas Toulengi tokota vraiment na makambo peto eli awa pour le lot aux vraiment tant mingité mais il faut tout éclaircir batonyo so balanda biso par rapport ya président ya parti Nabino Vital Kamerhe ou azali président INC to moni biso tout toyoki biso tout ba lettre panzani o ifaki ba benga ba pesaki convocation na parquet na limité 4e mairie mais to moni Vital Kamerhe a se présenter te accueilli na lingi ou éclaircir batonyo so balanda par rapport ya convocation na. Merci pour maintenant. Je pense au monde aux alliés très à l'aise dans Maître Basile, fils légitime. Nous êtes très calme. Le rôle avant le baralo stagnant. De toi à l'aise maras mon leka. Moi en boka vite caméra il va peut-être qu'il y ait convocation par rapport à question nayo.
bapesaki invitation à se présenter na parquet général ya Matete. Mais le lenge basalaki misala wana tomonaki basalaki yango lenge sengete pour nata yense eza na collège ya bavocat o basambele même de biso Félix Sekedi non ndeko Bazir arrivé na collège wana ba maître Gabin baza o basambele mambo Félix nde ba monaki eloko batine mukanda na invitation na ezalaki na ba rebelle forme ezalaki mabe ba ese mwana mboka Vite Kamere a se présenter le 4 avril. Mais ba ko tika mukanda plutôt a se présenter le 4 avril. Nakata mukanda so il faut se présenter plutôt le 6 mars. Mais il va déposer mukanda le 4 avril. Ndio mwana eloko za ba rebelle et puis na mukanda ba résidence so ba chaki. Eza o ayete Vite Kamere avant na période de santé Vite Kamere avant na Uvira. Nde to mai biloko ba regretter za belé nde ba rejeter ki eloko wana Kamere aza démocrate aza walingi mboko mingi ale stoki état de trouver na mboko ezaka sa kozo saka cash IDPS na FCC. Donc so ba bengi ça qui répondre asa pas ko répondre na mais le lenge o ba saki mikano le lenge ba saki invitation na ndeza ki mabe ndo moi mbo Vite Kamere akenaki te ba photo mo etana ba réseaux sociaux eza ba photo ya kala tant akenaki ko s'enrôler pour la carte certain 2016 ndo moni photo na ba réseaux sociaux mbo Vite Kamere ya sali makambo na surtout lengi po biso tout bandeki kolobake na 100 jours ezaki Vital Kamere était to mona pe ba embele banzembu jour so de mouton yo mona ba embele banzembu pe ndenge ya ba mabe mais lelo o ba bengisi sous batine invitation c'est que zo mona te ke makambo ezara compliqué yé pe tam so azara na kata makambo na pour na 100 jours ndoko tolela ki état de droit to senga ki état de droit mbo na biso so ba bengisi c'est tout à fait normal aza mutu mais biso bikino mbo Vite Kamere aza modèle na mboka na biso à des gens Assemblée nationale à des missionnaires à l'époque à Jika à ce que soit sans frontière à différentes alors ministre azala nakiti mongo parce que naza à l'aise ezala mutu moko kanga Vite Kamere te ya mutu moko cha Vite Kamere na boloko azate maintenant état de droit so ba sengi ba bengisa mais il faut ba non azana ni parce que pas na rang ya vice premier ministre bon bengisa même lengwana te de moni to za calme to za l'aise so c'est to ki ndengune ala ba foka ba okene de dans ce calme dossier à ma saboter invitation ba pesi parce que parquet nde mutu et tindela ki epoka aza directeur à cabinet chef de l'État c'est pas ça biso to ali ko de côté et so obligé so atini l'invitation de représenter malamoko ba otino premier okete deuxième okete troisième okete après peut-être ba otino maman la mener mais fait casa modèle fait cas démocrate tant que n'était les documents les rebelles il y a ba faute belé j'espère mettre as avocat à quoi il faut peut-être sur le plan juridique ils ont mis beko ils ont article parce que ils sont ba garantie ya robot ma client ba garantie ya ba ko se protéger donc moi Vite Kamere so bengisi akokinaye mais biso appartient surtout à la calme toi à la serein toi à la bomoko na on sur les réseaux sociaux non on sur pour la Vite Kamere to chana c'est toi toujours kaka calme tout la partie de ça et ko tambola kaka c'est maître Basile ngalingi oyebisa batu nyonso tu nani aliembongo ya 100 jours poni batu baye na bango na parquet toyeba nani aliembongo ya 100 jours parce que lelo debeza makasi et pas ba sociologue et pas ba historien et pas ba mention et pas ba batu belé comme question zali purement juridique autour question wana nde question wana batuna ki wana parquet comme dossier wana eza une instruction ngana ko répondre yango te parce que je n'ai pas de preuves azala ba preuve te na koloba ke mutu tere nda yibi mutu tere nda liaki mutu non donc je suis juriste je ne peux pas faire un débat de la rue alors l'instruction ezawana magistrat za ko instruire dossier na hier to zela c'est ça na suka ko transmettre dossier wana à qui de droit et ce que jugement est bimi nde to koloba ke non c'est tel monsieur qui est coupable ou pas mais jusque là tout le monde azali na présomption d'innocence par rapport à l'allégation au batu bazali kopesa. Alors, question mususu oh veka kenda kite veka kenda kite Vital Kamere kenda kite parce que nous on a supposé que non ce n'est pas lui nde ba bengisaki et puis il y avait aussi le 6 mars c'est le kaki tout ça c'est la version corrigée. Le président va répondre. Batbalobio Vital alobi nini combien touchable boboté sin invitation directeur cabinet chef de l'État donc batu belé bayeba ki déjà ki akoya na été ko aza mokonzi eza ba jeune na bango ndeloba mitro est-ce que biso nde to travailler na secrétariat ya parquet est-ce que batu yeni se baza kuna ou bien biso nde to tindaki basala berere wana te
comme ezali question moko ya monene tosengi na bato banso bazala kimia biso mpe tozali kimia et puis tozali à l'aise dossier oyo eza na justice asala mosala na yango tozozela soki babengisi biso ata lelo président akokende me babongisa nde baerreur babongisa baerreur matériel wana biso tokosala et puis bakomi Vital Kamerhe afandaka na veni Goma derrière la fonction publique bona ça n'est pas ça, il ne reste pas là-bas. Vital azalaki candidat nani bakomaki yango na parquet ou bien c'est la carte d'invitation wana nani akosalaki invitation carte d'invitation je ne sais pas si pour citer les noms mais nous sommes en train de débattre sur un document qui existe alors tu es boyo que président azali na à l'aise tout ça c'est la invitation corriger alors qu'il ne peut répondre wana ezali mutuna to parole d'honneur au président azopesa bango ça intouchable biso toza comprendre état de droit toza comprendre pe toza na posa sur pe éclaircissement ezala mais biso toza bavocat comme question ça technique ezosenga pe ba technicien baloba tango tozali na mboka na biso endimaki yango moko le législateur congolais avait placé l'arsenal juridique na kata mboka na biso balobi tozali na ba parquet généraux na mboka na biso mais na chaque province parquet général moko ezali excepté ville ya Kinshasa na ville ya Kinshasa tozali na mibale moko ezali na Matete na moko ezali na Gombe changu mwamba soki dossier ezali kuna c'est parquet général ya près ya cour le parquet général ya Matete nde ekotala ba question kuna soki question ezali ke muté afandaka na funana na Lukunga c'est parquet général ya Gombe nde il faut et yokaye par rapport à makambo na yo oyo bazana ngoposa mais to ke sous na question moko ya malamu mingi pe ya makasi omoni na mboka na biso tolingaki ete cour de compte ezala cour de compte musala na yango nini cour de compte soko tali na article 180 ya constitution bapesi ye matière et puis na 2018 une loi organique oyo batiaki yango en place pour na fonctionnement ya cour de compte musala na yango nini musala na yango ezali mpona kobanda kotraite bamatière oyo etali mbongo mesolo ya mboka alors comme dossier wana ezali ke no détournement ezali mégestion ezali nini mbongo eza na kati comme eza mbongo eza na kati le parquet général n'est pas compétent pour siéger sur cette matière parce que le dossier n'est pas provincial, le dossier est national. C'est tout le monde d'accord non, sans jouer ezalaki national ezali provincial. C'est une question technique oyo ba technicien baza na cour des comptes bango nde bako siéger. Mais tomoni cour d'appel azali kosala. Mais eloko moko tozali na principe ya continuité à service public de l'État. Tango ekokoma ke non dossier oyo esili gouvernement kotaki en place bapesaki par exemple ministre infrastructure nde asala musala wana mais est-ce que parquet ezali capable parquet général ezali capable ya kobengisa ministre kuna po akende koloba omoni ke eza na ba irrégularité mo ebele pourquoi pas dossier wana comme ezali technique ezala na cour des comptes parce que ezali pour toute la république ezala pe na cour de cassation parce que ezali pour toute la république oyo ezotraite baquestion ya minene mpe na baautorité oyo bagéraka mboka mobimba yango tosoulevaki ke mama makambo moko ya mabe pesa na kati kuna namoni bagériste ebele bafandi calme na côté wana mais il faut pas comprendre que non, lorsqu'il y a des erreurs, même dans un état de droit, il faut corriger les erreurs pour que tout avance. C'est ça aussi, respecter l'état de droit lorsqu'on respecte aussi les principes et les lois de la République. C'est ça aussi, les droits, parce que les droits, c'est un principe. Et les droits, c'est les principes. Et puis, tant que le principe, il y a une procédure. Tant que la procédure, il y a respecté, il y a comme tout le monde qui est comment il s'agit il y a une ça s'agiter il y a une ça s'agiter il y a une c'est à fixer qui opinion par rapport à un message banda koleka na ba réseaux sociaux il y a une ça partie munene il y a une c'est il fallait appeler ça nzela pour que na ba militant il y a parti ba cadre parti ba zo ligne wana yango tozui ligne wana. Alors merci maître Basile Douglas Tulengi naibi mwana mboka Vital Kamerhe banda kota na banda koma directeur chef de l'État toujours
toujours problème ezalaka pas éviter caméra tantôt ba embele banzembo mabe tantôt ba loba asali boye tantôt ayibi tantôt sa lelo siko bokoyi na mutambo wana ba pesi une invitation pe botosi yango te na ebite soki ekosuka siko ndenge nini nani azamu yibi ya mbongo 100 jours ndeko longwana makanisi ya bage non tantôt aza boye tantôt aza boye non veka c'est modèle veka aza o asala mbongo na biso o mete bonheur rebelle omoni makambo ete programme ya 100 jours bomona ka peut-être côté négativité mais aussi c'est na ba retour c'est na programme 100 jours bobeta masolo na ngote de ba ba yiba ki mbongo à l'état baza na kacha boloko et puis o asa na preuve que non veka yiba mbongo à l'état aya brandi preuve que non yango veka de tuna mbongo bakanga mais yo oza ko loba ozo beta masolo ba réseaux sociaux mais ça biso beta ba tout ça pour ça ba réseaux sociaux qui fait que non veka c'est modèle yiba mbongo à l'état te asaka président ya Assemblée nationale a démissionné quand ba auditeur plus de 2 fois atiko matana mankati atiko kozata misolo ya gouvernement te alaki ministre de communication au moins le lenge nenga bima na nenga tika même nenga longwa kana gouvernement na pe atiko yiba mo te to bete lelo na mona kozong sa biso kana mamba kana muto asali Oh, musala 100 jours oya yibi faki ba benga e ba pesa invitation pourquoi ba pesa invitation veka mo azan signature comme ministre de finance aza gouverneur à banque a ministre de budget de la nyonso na institution nyonso na personne fait que moi bisamonga sina moko o ele kaka biso to koyeba te to kaka mbongo boyebimaki eza faux dossier mutu akodona misala sa jour eza ndeko na biso oyo moko EDPS eza Nicolas Kazadi bon là ça ngase la justice ça ça musa na état des droits ce c'est ba ko bengse ba bengse même biso bi non veka azana ye maboko pembe azwa mo altete alape mongo ya 100 jours pété mais 100 jours ne sala misala to kutaki mboka na gouvernement de misaki to boito na gouvernement ya cohabitation à l'époque pendant 3 mois to ngoto dirige mboka ensemble mo ko tika ndengwante o to kutana kata tiroir programme ko to kutana kata tiroir nde to exécuter programme mana de 5 missions de bima pour te basa mission mais fait ka a gérer mbongo te a gérer banque ya mbongo na biso te a ministre finance et directeur cabinet ya mokonza mboka mutaki comme coordinateur ya programme 100 jours et mamoka Nicolas Kazadi ya do sengi boy le ka na poste na fait ka loba mais juste mboka asa musana kimi boyete bino landelika to kimité omoni yo sala droite oni mettre bazine azana sala droit ba expliquer clair mukanana adresse bachaki les adresses avec ati dato bachaki bakende pote bayokae yaki date moi le côté c'est le cas déjà comment bien si muta to kutana mutu le 6 mars oh mars c'est le cas mais boko tirer mukanda le 4 avril et ça bien to soulever que il y a des irrégularités na kati ya document na nde ba registre ki yango mais so ben sama avec a okena toi libre toto ba état de droit to bundi pona yango lelo to na bilan to représenter en 2023 devant population to na habiter le peuple oyo aza contribuer même ça là ya mboka ni ko salama il faut ba nyoso le kaka mboka na biso veka la mbongo te veka za prena nyoso ba koloba mais on avait compris un charnement contre mboka vite caméra. Alors merci Douglas Toulengi maître Bazi nansi to comme na suka okobaksa molo komoko moi message moko par rapport à ndeko et puis Douglas po to kabwana par rapport à ndeko lelo ba sepela ki balobi tozota la Vital Kamerhe soki okokota prison malgré makambango leki mais Vital Kamerhe asa congolais azali wana respectaka mibeko ya mboka batindelaki biso invitation biso tomonaki ke date wana ezali te ezalaka invitation ya liboso ya mibale yaka ya misato nde ezalaka accompagné na mandat d'amener na oki pe batebele balobi yango tozosela ya mibale eya tozokende ko répondre parce que tolobaki ke date oyo batindelaki biso na 4 ezalaki te tonga tokende répondre pa nani pa mutu nini donc INC azali na ya l'aise mokonzi na biso azali maboko pembe parce que ezali lelo te nde bato oyo bayebi ye parce que bato oyo batravaille na ye bayebi ye epuis bayebi ndenge nini azalaka tozela invitation ya sika tozali kozela yango soki ye tokokende korépondre e tokona korépondre nde bato mpe bakocomprendre mais lelo bazobaki boyibi oyo ayibi ezali mbongo ezali dossier eza na justice kolukaka koloba makambo te soki oza na bapreuve te yango tozosingaki soki oza na bapreuve oyo tosala ata débat yo brandir yango nga mpe na brandir keno bapreuve yango oyo Vital nde ayibaki obimiseli nga bapreuve parce que le droit n'est que droit lorsque vous avez des preuves alors ce qui était ba conséquence c'est que banda ko zongela yo to moni yo zo le kebele belo lobi oh mutu tel nda so yiba parce que biso parti collectif to sangana pe to ko sangana to sala liyo pe plainte to kei to fundi to bi mais papa yo na président na biso likambo nini oza o ezali acharnement ozo ko atteindre image ya mutu bo eza bien te
yebisa biso problème ezali ni ayibi mbongo kasi la kisa awa soka ayibi soka eza bongo te bakange wana nde bokoya koloba ke non vital akomo kangisa bato mais tango bazo finga tango bazo tonga tango bazo loba mabe sans ba preuve oleki olobi ndenge omoni bato bazo mona te bamona ka ba réaction biso pe tolobi to sa bato mibeko to ko faire respecter mibeko lorsque nous sentons que ba droit na biso ezali menacé ba avocat pe bazali wana pe to sala musala na biso to tanga yende yango wana tango to mona ke mokonzi na biso azali boy to ko tshela pe ka plainte to ke ko samba na yo soki omoni ko zana ba argument na ba preuve biso pe to kondima yango to kwei mais soki biso pe to moni ke nini okwei o dédommager pe biso parce que o bebisi image da biso eza malamu te alors to zana biso à l'aise INC azali na président de la République ensemble dozo soutenir ye parce que eli na cash nde comme si biso na pouvoir donc tozali biso nyonso ensemble tozali na parfaite harmonie avec le président de la République et nous soutenons tout ce qu'il est en train de faire. Tozoloba porte-parole la jeunesse ndazoloba la bouche autorisée. Tozali ko soutenir président de la République. Mandat o ezali ya INC IDPS. Ezali mandat na biso pouvoir na biso tozali ko se sentir na kata pouvoir tozali à l'aise. Président na biso, asa président ba congolais et puis to sala tout pour que na kata élection to sala mamunyo soti to gagner ba élection ensemble mandat za biso bato basala kimia. Nous sommes ensemble avec le président et l'INC aussi et à l'aise. Merci Maître Basile Douglas Toulengi. Moi message mke po to komadana suka na sur 2023 déjà toze la mapona mipe oyeko ya pour 2023 déjà dans musika. Non, moi de la fin na biso tozo soutenir mon amboka fils Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tozo na pouvoir eza ya coalition Cash FCC et puis na kati ya Cash eza tozo maintenir toujours coalition na biso INC IDPS oza na accord na biso na Nairobi. Au moment où Vite Camille 2023 à Rosala Canada. Donc, tout ça, bon, tout ça ensemble. Parce que ceux qui INC échoué, ils échec IDPS. Ceux qui IDPS échoué, ils échec INC. Ceux qui cachent échoué, ils échec FCC. Donc, on a un bilan auto-représenté dans la population de Bisso en 2023. Nous sommes obligés à Rosala Serein ensemble pour tout le monde. Tout adhérer moi, Moka Félix. Tout adhérer moi, Moka Vite Camille. Tout adhérer par contre, à partie pour te partir de ceux qui est Bosso. Gouvernement place beba Koressi mon en contact ils a plus 643 84 380 25 63 plus 643 84 380 25 63. Alors merci Maître Basile n'hésitez sur le téléphone pour tout comme dans cette émission. Comme dans ce cas peuple congolais ayeba que non biso nyonso dans l'état de droit INC zali kola mibe côté INC peut respecter ka mibeko toujours c'est l'invitation à Sika numéro à ceux qui zali plus numéro na biso zali plus 243 81 63 28 494. Nous sommes prêts pour faire un débat, même d'autres personnes. Tout ça, le débat scientifique et tout ça. En même temps, tout ça, tout le temps, mais tu peux ces informations. Mais ce qu'on a dit, il y a la capacité de preuve dans l'émission. Tout ça, théâtre. Tu vas besoin d'informations. Tout ça, théâtre. Tu vas besoin solo. Ce qu'on a des éléments. Et que Basile, maître Ibakimbongo, il y a un yango au brandir. J'ai des preuves. Mais mukolo pe ko balukela yo olo bateke non bosali bo bozana pouvoir te to ko banda pe poursuivre batu nyonso bazali ko diffamer mokonzi na biso batu pe bazako alléguer ba fait sans preuve et puis batu pe bazolo ba bilobela dossier dans la justice toujours c'est la yango et que ne petit na suka pas respecter procédure nous sommes prêts pour répondre à la nouvelle invitation et l'invitation corrigée. Alors merci vraiment ndenge bozuite en kolanda biso na ma mission TV chaîne à référence pour ezaki Maître Basile et puis Douglas Toulengi na INC to sololi pona makambu ya mwana mboka Vital Kamerhe ndenge batindelaki invitation na niveau ya parquet. Alors merci na confiance nyonso bopé sarabiso na bartolité nyonso to larsabino na ma mission TV botika malamu. Ma mission TV, le miroir du monde.